ezalaki na mama présidente tant bazalaki na équipe nationale o alukaka via Karine Mokonzi asala Karine Mokonzi mabe azalaki na souci que Karine Mokonzi a vivre à l'issouté. Dieu est tellement bon na ba planification na ye amona Karine Mokonzi te na réconciliation oyo robimisa makambo ya Charlie Mobutu muto batakufa na personnam biso na internet toyoka mawate pona nini ko créer buzz ata baluwa buzz ngona komba muto akufa. Karine Mokonzi ayembeli Patron Bogos Abed Achou, très belle chanson. Félicitations Karine Mokonzi la baronne à mon extrait za koleka déjà. Félicitations non nzemba kitoko yembeli na sentir vraiment que depuis manager big manager za pe pembeni Valentino na moni maki musala za osala masiko ya makasi na sentir ne yembeli na conception texte. En tout cas félicitations Karine Mokonzi na français félicitations. Bande kwana balobi très bien babeti 3 mois et 3 ans ya piaka janvier na bir babito beti 3 ans ya piaka ya ndenga mukete. Félix waze kwa loba mutu olinga kote obokabo na ye soka zongi foko tuna ye abosa na nini janvier na bir babosa na ni pa Karine Mokonzi lelo oyo bakomi ko fuka bakomi oye mama mima Karine. Moi j'étais avec Jemima Ibele na yambi Jemima habite charge ya René Abiri na janvier batika longo la Chine atika biso et puis bozwa maboko ya Karine bokotisa yango na cantine ya makila pona koloba te ye ayebaki liwa ya Charlie Mobutu. Tant que Jaël Shoba ndeko lobaki ya otiko sangana babomité abanda olobanga zaki clair omoni bino bato bonde ko pesa bambongo $50 opesi bon $50 bakaboli $25 po ba ofinga ka Karine et puis mbongo ya après 3 mois. Mais bakumisa quand la télévision que tu as beaucoup d'argent, ozaki mutu o s'investissa qui ma casse na vie à Karine Mokonzi. Mais au kokater routine data $200-300 pour bande ko na ba vivre.
Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, eye na mopepe asika, ya tobina e Congo température, eye na mopepe asika, ya tobina e Congo température. Voilà, merci beaucoup chers internautes, vous suivez partout dans le monde entier votre émission que vous aimez beaucoup, To Solo la yango, bo solo na musique toujours avec Héritier Ibula mwana tsukana bango nyonso. Merci beaucoup na confiance et na fidélité boza ko renouveler na chaîne Nabino Congo Température TV otolobaka vitesse wapi na nenga mukete lelo nenga Héritier Ibula lobaka 6 me baluka 9 6 baluka 9 na nenga mukete réconciliation o salami ya Karine Mokonzi na équipe nationale nani o azalaki médiateur nani o azalaki facilitateur est-ce que ezalaki Jaël Chaud est-ce que ezalaki Maman Charlotte est-ce que ezalaki Abed Achou patron Bogos ou bien ezalaki ya Willy Mouché Nico Damboka. Dans tout solo la yango avec votre humble serviteur Héritier Ibula mwana tsukana bango nyonso muyaka ya solo après job poster aux Uvien nanga mbuta mwini bakoko ya lunda ndo mon Héritier Ibula mbala moko directement je dis merci à mon vieux Vaski depuis les États-Unis na Pession Mbote Isaac Monganga papa na Benel Kams depuis quelque part mon ami Kams depuis quelque part de tout le temps de tous les jours na sentir yo côté langa na nenga WhatsApp. Et comme ça, on a bien mis force à Makasi. Merci beaucoup à mon papa, évêque Shiro Kinwani, l'homme de Bimangu, dans ce métier Koutani. Merci beaucoup à Adresse Chamotomètre Bébazibé Bacha Foin Omonengo. Merci beaucoup à Sandra Wangata Maman à Petit Bron Junior et Broly Dizamach. Pourquoi pas 3L Magique, Lotis Londi Loufatien et Rosen La Taylor. Merci beaucoup à Bruno Loubi Kambonga propre. À Drisha, le tout-puissant champion Wada depuis La Rochelle, Mokonza Mboka, Nazo Côté, René Côté, la Carle aussi. Maman Rosette et la fleur d'Ambou, même morale toujours. Chanson Solitude, Karine Mokondi chante Abed Achou. Pour moi, on a polo, on a short, il y a featuring, il y a Kofi, na Karine Mokondi la baronne, Maman Coca-Cola. Autorité morale internet nandenga mukete de roboyo sali mokili na yo. Chanson Solitude Karine Mokonzi Ayembeli patron Bogos Abed Achou. Très belle chanson. Félicitations Karine Mokonzi la baronne amoni extrait za koleka déjà. Félicitations non nzemba kitoko Ayembeli na sentir vraiment que depuis manager big manager za pe pemeni Valentino na moni maki musala za osala masro ya makasi na sentir ne Yembeli na conception texte. En tout cas félicitations Karine Mokonzi na français félicitations. Bato baboyaka bato bayaka pona kocha ba dipota bêtise ba côté la wapi Mama Chikatala baronne Coca-Cola. Autorité morale na bango nyonso batu balingi ba profiter na réconciliation oyo kobimisa makambo ya Charlie Mobutu muto batakufa na personnam biso na internet toyoka mawate pona nini ko créer buzz ata baluwa buzz on a komba muto akufa atika biso et puis bozwa maboko ya Karine bokotisa yango na cantine ya Makila pona koloba te ye ayebaki liwa ya Charlie Mobutu tant que Jaël Chaud bande koloba te ya oti ko sangana babomité abande koloba ngazaki clair ezalaki na mama présidente tant bazaki na équipe nationale o alukaka via Karine Mokonzi asala Karine Mokonzi mabe azalaki na souci que Karine Mokonzi a vivre à l'issouté. Dieu est tellement bon, na ba planification na ye amona Karine Mokonzi te. Siko jali shalobi keno ngai na boyi na ngana sangisa maboko na ngatona fanda na mutu o alinya boma. Bayebani ba secret o bango mo bayebani mama présidente ayebani. Na nenga lukaka via Karine na ser na bango oyo na ndeko na bango mwasi o mawete. Ba o baluaka via Karine
de matin soir. Matin soir, il y a l'ougara comme moi, l'ougara via Karine Kouya. Ba menace Karine Yanenga Moukete. Ba menace maman Coca-Cola Nanenga Moukete. Ba l'ougara ba mon arrêté. Dieu est tellement bon, na ba guerre nyonso. Na ba tak nyonso. O ba l'ougara Karine, ba mon a Karine. Tu sais aujourd'hui ta maman Charlotte a sambelati. Ba te belé ba incriminé ba te belé ba lobaki na ye. Mais maman Charlotte a voulu changer la vie de Karine Mokonzi parce que yé mutabimi c'est na makolo. Yé mutabimi c'est plutôt na mokili. Yé mutabomba pendant 9 mois. C'est maman a félicité avec avec ba moment ba tamoko ya mabe o ba vamoko ya mabe Karine Mokonzi aleti nango. Mais maman Charlotte elle était là toujours pour supporter Karine Mokonzi. Ma mère Mili Mayala n'a pas su Bambote na mboka Londres place aux Zouami. Papa Philo mon pépé. Et ça n'a encore mon pépé. Maman Charlotte a mécanique ko supporter Karine Mokonzi. Ça lobi que témoin na ngai soka fin na moi mo balo tigre. Viens moi na ngai zalaka moi jar. Tika na kene ko longola e na maboko ya batuana. On n'est pas venu ici pour insulter. Janvier, Abiri. Ba petit temps ko tabane ko finga te mais janvier ba bir ba finga Karine Mokonzi na nenga mokete. Mais si aujourd'hui réconciliation au salami parce que des petits nationaux on peut maramongo do betama na monnaie place les ketcho à lobé le roté pour na kozonga ya ba janvier na réconciliation on a monnaie place lesquels est à lobité na monnaie place Junior Diazo à lobité Nyamaka okuta bimisi ke yemta créer équipe nationale. Toyebite évolution ya bandeko na biso ekozala ndenge nini. Omoni bino bato bonde ko pesa bambongo $50, opesi bon $50 bakaboli $25. Po ba ofinga ka Karine et puis mbongo ngoya après 3 mois. Mais bakumisa ka na télévision que tu as beaucoup d'argent, ozati mutu o s'investissaki makasi na vie ya Karine Mokonzi. Mais au kokater rotinda ta $200-300 pour bandeko wana ba vivre. Bandeko wana ba lobby très bien, ba beti 3 mois et 3 ans ya piaka. Janvier na bir. Ba bito beti 3 ans ya piaka ya nenga mukete. Siko na 3 ans piaka wana ba beti. Ba bi opportunité autozui. Na réconciliation au salami. En tout cas, l'opportunité autozui to koti ko raté en côté. Faut te saisir la baronne. Faut te saisir maman Coca-Cola. Faut te saisir ye. Toti kayete to zala toujours pembeni na ye. J'en fais route avec plus loin bina zong hélicoptère na ngane na no memela Karine Mokonzi sac. Ayako lo basu nini. Abi heureusement na ba défenseur na ba charge mutake poto azate bien sûr mutake poto azate mais ba avoir to lelo ba vie o ba charge to ba défenseur bazo mener entre guillemets to comparer te on peut pas comparer ozomona mais tellement bazonga na mutema malamu bazonga tete après avoir kozonga lobi ba finga que azongi loba fingi que azongi loba fingi non omoni balimbisa mutu une fois Félix waze kwa loba mutu olinga kote obokabwa na ye soka zongi foko tuna ye abosa na nini janvier na abi babosa na ni pa Karine Mokonzi lelo oyo bakomi ko fuka bakomo ye mama mi Karine. Moi j'étais avec Jemima Ibele na yambi Jemima habite charge ya René Abiri na janvier batiki longo la Chine ba chinois ne bakata makambo oyo ba chinois bakata nde makambo so ba chinois po bakata makambo zo senga nini autorité morale mama Chikata Karine Mokonzi la baronne il faut yende akata makambo tokanga li bango motema te to fongoli bango motema janvier abi azonga hélicoptère na ye
abazonga hélicoptère totika kolamusa mutu oyo akufa tosekuisa ye na internet po totiaka bafoto na ba miniature eza kitoko te oyebi lelo soki bato bachange bavie soki bato lelo bakomi koloba bolamu ya Karine silence ya mwana mwasi oyo elekaka silence ya mwana mwasi oyo efutaka malgré bato ebele balobaka ke no ye alinga kolekisa makambo te atakaka mbala moko oui c'est bien mais basilence mosusu Karine Mokonzi asala nga na yo toyebi eyana motu moko abengi nga tosone le tout puissant champion wadao depuis La Rochelle ayesinga bi mwana mwasi oyo Karine Mokonzi fa azalaka kaka mpo na nini bayebi savoir faire ya Karine Mokonzi ndenge abougeaka na internet eyana mwana mwasi moko te tokolobaka tombolaka bendele ya RDC na internet lokwa Karine Mokonzi na YouTube ati na ba chroniqueuse azate ken pia na lobango ken pia na zalaka clair Makizembe alobi boy alobi bato nyonso bafinga Karine Mokonzi baza bato o Karine Mokonzi asunga na vie bato bafinga Karine abiso tali presque baza bato o bafinga Karine à tout moment mais bato Karine asunga bato balia na ndaka Karine bato Karine afutela bango bambongo monsieur hôpital yana mwa mwasi moko na otanga kombo te abota mais afanda na ndaka Karine mwa mwasi na robima mais Karine amemelaki mwana arobima te banzane mais Karine atikali na mwana ye mais lelo baleka na TV bafinga Karine Karine abokola ba fille ebela pesa bango chance à vie fongola bango banzela mais lelo tala ba vie bat musunde koma tellement timute mama be koma ko renier babosa na bolamu yango tema Karine akangela ne batu motema te to condamné te sota limbisi bandeko na équipe nationale réconciliation salami ba yebi ne bazalati nana zalati promotrice nana bandeko tambusa équipe nationale nana no pese l'équipe nationale soka zali Karine Mokonzi te tala ba vie ya batebelo bakabona Karine Mokonzi il y a des gens au balobete Karine Mokonzi akanga betoile na biso Karine Mokonzi ndoki mais batu ebele barenyaka na succès ya Karine Mokonzi batu ebele bazwaka pifo na kombo Karine Mokonzi mais natikala komona te bamusu depuis bakabona Karine batonga ba immeuble nini basala nini mais koloba mabe ya Karine ke Karine Mokonzi ndoki Karine Mokonzi akangaka betoile na biso mais aujourd'hui muto akangaka betoile réconciliation salami depuis bosala pe na bilan c'est le moment parce que bat nyonso musu to yebi ne tozo kuta ne to sala be miso to yeba nde boza mais sur temps bo kota vraiment na makambo ngo tant ba mama autorité ba otala la Chine va évaluer bana mamba basali ba raisonner ba mama autorité ba maboma ya Karine ba charge ba défenseur tokotala siko via batouane recommandé ne à partir de cela ne tokoye bato juger nani o azana mabe nani o azaki malamu parce que bato bele ba indexa Karine Mokonzi misapi ndoti jalouse mais lelo oyo bato ba comprendre que nzela Karine ezalaki bien bobo seni kota $50 divisé par 2 25 o baba ndeko kotinda yo mwana mwasi olinga odéranger via Karine tika via Karine kimia tika via Karine kimia oyebi te kokuta ya Karine Mokonzi na beda shiba te bele babaki 10 000 te Karine Mokonzi azwi 10 000 bamusu bazo ba $1000 bamusu bazo ba 1000 Karine Mokonzi fille femme de valeur dans to loba na batu fo oyeba ngata na loba ke produit na nga ona manajaka ona lobelaka na yebi le pourquoi pour sala nga héritier ibula
nayeba na batu musu nayeba bango te na sima Karine Mokonzi. Solo na solo na ma même mili c'est grâce à Karine Mokonzi. Sodi lelo. Ma même mili mayala, ma même mili soité, ma même mili mayala. C'est grâce à Karine Mokonzi. So nayeba ba kamse depuis quelque part. C'est grâce à Karine Mokonzi. Batu baza tellement belo toyeba na sima Karine Mokonzi. Ba ope balinga ko sunga biso. Ba o ba porta ba 1+ au fandi pe be mo code de côte. À Julia Florida tata moi si abana je te salue. Pourquoi pas à champion Bekel le Bekeso. Donc salon Kitoko ya mbarabiso à tout moment ça la hérité ibula za nelonga bien. Salon Bekeso. Donc kotal la batunioso o batelema pona ko bundisa. Bato balinga ko sunga biso na sima ya la baronne Coca-Cola mama YouTube. Ba yebi le pourquoi. Babi bate belé bana mamba ba panzani la Chine saliwe la Chine na Karine Mokonzi na bango. Bana mamba na Karine Mokonzi na bango. Bosa ba blague. Bo kokata. Ah, Karine Mokonzi na fait rigola. Boko do kalisu mitu. Pour faire rigola on peut ça d'exercice ça va featuring. On peut ça d'exercice bato ba sala ba featuring. Faire rigola eka pona ko corriger. Sur yanga na loba. Karine Mokonzi na fait rigola Jésus de nuance. Les padres, on a bien les leaders, on a confirmé les charismatiques. Oh, héritier Iboula za goloate, héritier Iboula rane goloate. Anega défenseur. Ngana défenda kaka. La baronne Mama Coca-Cola. Autorité morale na bango nyonso. Autorité morale na bango nyonso. Merci beaucoup na ba nyonso bazoki matin ya kolanda héritier Iboula. Bati ke la biso la baronne na kimia apema na kimia nyonso. Ya on a lo baboy ba dongolo miso o ba telemi botika Karine bo ka chanson solitude ya Bedachou patron bogos aza biso au moins la minute to zu so Bedachou to zu ya Bedachou da biso moto boule to zu ya Bedachou na maboko batu musu ba kanseke so za mo jar so mo net nzembo ya ngwana solitude bo consommer Karine Mokonzi bo kota na ba plateforme à téléchargement. Bon consommer Karine Mokonzi quand nous devons consommer Karine Mokonzi avec notre big manager Valentino. Bon continuer consommons Karine Mokonzi et ça la TikTok Neleni. Là directement je dis merci na ba nyonso bazoki matin kolandanga partout dans le monde entier. Merci beaucoup à papa Philo mon pépé depuis Allemagne na peso bambote place zamina maman na pesi bino bambote. Merci beaucoup à Julia Florida maman na agence pourquoi pas maman Rosette et la fleur d'Ambou. Merci beaucoup à tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle. Pourquoi pas à Drisha Motomètre Bebazibé Bacha Foin au Monayango. Merci beaucoup à Vievaski depuis les États-Unis. Isaac et Monganga Papa na Benol. Merci beaucoup Nabino. Pourquoi pas Sandra Wangata Maman na Petit Brown Junior et Broly Dizamach. Mon président Bruno Lubika. Bon à propre. Merci beaucoup à René Kotila Carl Lewis. Comme si depuis quelque part mon ami de tout le temps. Côté Langa na Nenga WhatsApp. To coaché ko sala bien mis. Merci beaucoup à mon ami Francine Lema. Mathieu Ngotala depuis l'Angola je te salue ma solo la trop comme moi na souk émission fana bande vraiment ne bandel Francine Lema. Merci beaucoup na musée na sima ya caméra pourquoi pas na vrai aussi tempene. Merci beaucoup à mon papa l'homme de feu l'homme de Bima mon papa Chirotinwani. Merci beaucoup na ba prière réseau qui est kitoko maramno c'est qui est kitoko. Merci beaucoup na salon Bekeso place au plutôt présenter émission na biso ya mokola lelo pourquoi pas na ba jeune nyonso il y a la main puissante de Dieu Rabbi Joël na pesino ba mbote ba Messi Mavinga donc boza tellement belé na pesino ba mbote ba Rosimi Kinwani donc to monani soki Nzambe azongi na note play Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu
Congo température eye na mopepe asika yaya atobina ye Congo température eye na mopepe asiba pepe asika yaya atobina ye Congo température